Soko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola Papa Mbote? Mbote maman. Meteni oyo okoki koyeba église moko boye eza na kombo ya kombango pe lisusu nzambe Mapendo please please. Mapendo please please. Maman. Na veni oyo l'église est soki 7 awa. Asima nango kuna ya piso 13. So talia so monite bongo tana baba okona na liboso kuna merci papa nakena natala soki na komona tamu mama fait belle bonne mwana ngai nalembi ndako namoni makolo ndenge ezotungisa ngai ape na ndenge nazikaki wana moyen te mobali no pe azoya te yango nabi te na ndako akoki ata akoya akosambela mpo na ngai nayoka malamu lokola azoya te tika nakende ata nga moko na eglize ndenge asambelaka bato mosusu ya maladi babikaka nga mpe nakende asambela mpe likolo na ngai mpe nayoka malamu. Mama obi kotambola no pamba fo obenga nga te na telefone oza nimero na ngai ti lelo nimero eglize eza te oyo tambola no pamba na pasi boye mama église ezali kilobi mardi lelo eza réunion ya badiacre eza ya baprophète donc bato kaka ya biro ya lingomba nga kuna azokee kotikela dossier moko naokota te naopesa eka na libanda mabondeli ekipaka na yango te ata aza na réunion nga navandi pembeni naza kozela soki asisi réunion na badiacre na ye wana akoya kaka kosambela mpo na nga mpo nayoka malamu badiacre wana oyo ye azokamba aza na bango na réunion kuna bakoki koyeba nga mama na boti ye te ata bato ya lingomba bakoki koyeba nga mama na ye te ma eza malamu bayeba ngai po ntango bayebi ngai ntango mosusu mpe nsima mwana ngai na bandimi ya lingomba nakopambolama na nsima ya mwana na ngai bano mabe pamba bato bakanisaki na so boyo okende eglise eza ya mwana yo ndenge bibayebo ata bato no mpe bayebi yo kasi lelo nde eglise eza te ezalaka mardi eleka elobi lelo toya mercredi mardi prochain ngai na oya kozwa yo tokende mais lelo eza te bakoti yo te nga mpe na okota na nga te nde na uta oyebisa ona otika ka duse vela na ona benga ye moko oui saint dessin nanga otika dossier ona komi na nga pene mais mama toza na mama awa nakutele na nzela solinga ye église na likolo na pasi toza na ye awa ye ozwa ye pesa allo esika mpe toali ya mopepe makasi yo koloba bongo ye alobi na nga mokolo ya mibale yo balolisu mokolo kona mibale wana nga soki namoni ye te nga moko nakoya basi balakisi nga nzela nakoya nga moko apesa nga nayoki nazozwa okoleka na ndako malamu zala na peso ye ma
kamata ye alobi pesa $100 wana eza na sakoshi wana opesa ngai Ana pia $100. pesaka Mapendo. Yo siko ya yambo jisangai nganje munakwe mujisayo mokonzi limbisa pona yango ngasa bandaki okanisa kolo mama yaka na vino abaki bosalaka boye mpona kokanisa ngai yaka nango diakre mpe akanisa kolo bonjour merci akamati ken atomboli yango kamata ni bomele yango bino basusu bosalaka boye mpona kokanisa ngai mokili ejelengi yezu asiko te jak likambo nga abengeli awa lingombe monene bato basa atondi tieme bongo sika lingombe yaka monene ngungu wana nde jabula lukaka kokoto akoluka bato ndenge na ndenge mpo baluka bapanza lingombe bongo nalingi te oko odie diak premier diak totala nano ndenge kani tokoki kosala te lingombe lingala te merci cdc yoza mokonzi na biso ndenge olobi nga namoni na lingombo na biso bato bakomi ebele mais on a remarqué ezali bajeune fille na bajeune garçon nde batondi na kati ya lingombo boni obandi mpe na bajeune fille obandi na bagarçon to obandi mpe na bafille yango wana esengeli biso badiacre to encadre bango malamu tosala baréunion na bango mpona kolakisa bango doctrine na biso ndenge ezali doctrine na biso ezali bolingo nzambe alingaki mokili mingi abombi mwana na ye te akamati mwana na ye alikinda be moko apesi ye na mokili bongo biso mpe na mapendo lokwa totie na bolingo totie na eloko ya kobombela moto te omoni ndeko na pasi salisa ye otie na biloko mibale epesa ndeko moko yango wana doctrine esengeli bato bazala be nango cdc constant nga nasali na lingomba na biso nazomona bana mibali kaka kolanda bana basi kotala bana basi kobima nzela moko solo awi wana nde esengeli tokeba tokeba po soki moto abangi nzambe te akeli fio bobangi nzambe nde ezebandi na mayele eloko nga azosenga yo bona kosengo te nayebi totie moto na nzambe ezalaka bongo okeba na baminere minere minere po minere so bakangi yo na minere oyebi mbula yango ezalaka bona boko mbula bone 15 wana yango soki moto adie minere keba na ye pete esango malamu akola ayeba liloba na nzambe moto kola ngai bakanga lelo na parke batienga na camion makala ese même na kimbondo bandali kimbondo nakokoma okoma kimbondo te me okufa na kati te na okufa na kati nga na banga makambo te mafuta ebandaka na moto ya moto na nzambe ekiti na mandefu ti na se ya solo bolanda ndakisa na ngai nga asenga kolo abete nga na aveuglement aboma nga miso na monoko esubasi te mpe nzambe asala nga ngolu wana na monoko esubasi te bolanda ngai mokili ejelengi yezo asika te mapendo mpona kolo en tout cas bamama ka nde toutaki koloba wana na dimanche talaka dimanche l'église ndenge ezalaka bato ebele moye tosola yango bien te yango nasepelaki tokutana en tout cas lokola mama trésorière aza wana nayebi te ndenge tokoki kobakisa baide entre biso mpona koketala baorphelin tobaki banani na homme de vieillard na prison baorphelin na orphelinat mponga nalingi vraiment mapendo etika sango ke
ba mama nyonso lingoma baleka me mapendo non toloba kaka na ville province ya Kinshasa awa pe na ekolo na biso eza na lingomba moko ya bana na nzambo eleki mapendo mapendo na likambo etali kosunga ayebi kosunga mais yango naloba toujours lingomba mosusu yo oteyi bato opesi ye prophétie motiki ebongo akuli ya prophétie akonosala eloko te omoni moto azala bilamba ebele boye misusu tozolata te mazopesa bato bapeli na ye mokonzi osala mituka ebele nyonso balangi na nsima bapieton kolongolaka ata mibale oyo otika nango na 18 opesa baninga oyo eza bolingo te mais biso na mapendo ntango kaka milulu ezosila mituka eza wana bana nzambe motolo esika na ye na likolo esileli te mama na ngai mama oh maman ba scène de scène a chanté maman maman mati susu tika ko Oui, ils ont maladie spirituelle, maman. Oh, ils ont maladie molimo. Ils ont maladie ça été. Bah pourtant on peut baner na okoka. Quand on comprend te comme susu boende. Kasi koma boete balobi eza susu makamba kozika te komi mbasu te. Oui, bongi malamu. To ya nene église na mapendo saint de saint abonde la pone ya kozwa guérison. Mama, nalobi mbala bo. C'est saint de saint na retraite. Ba dia kremsu bazali ba bonde la pone ye. Mama, na boyi na ngate batia ke ba bongondela. Omoni o ndezo sala boyi. Ezaka mbasu te on to okati batuliko. Ngana moni o comme quoi il sert de bourrilio. soit si malade oyo zoloba ke soki malade ngoza spirituel bako soigner pe na minganga te la médecine moderne comment soigner yango c'est ça mais yimo ka lobi bia kindaki na hôpital azui guérison te yo moko zwa mama kende na ete pa munganga basala mambe examen nyonso occupé o mala moi kosila nango bisana zwa mbongo na pesa o pour la lelo o kende ndako ngai mona olanda likolo lobi na tongo na zwa otokeni zela kasina lukela mama keke bana nanga mama nde bomoninga mama na bino pasi na okoka kolala te surtout na butu maman en tout cas pona nga o eza pa maladie spirituelle oh mama zwa nini tokati no likambo te tokanya teke nake kozwa mbongo lobi tokende na hôpital mama so limbisanga so mona lobi mabe pardon limbisanga maman, l'église, écoutez, quand l'église, ma chouque, l'église, maman. Pour que maman soit à biloba penza ko. L'air oyo. Bando qui l'a dit tombe na classe. Maman, après classe na kende église. Télé prière kaka uzalaki. Oye sanga okoleka église. Maman, kende église pas saint de saint, il conduit la moto. Saint de saint, il conduit la moto ndolobi. On nzamba kiti na se. Yenda ko moto ko benga nzambe nani. Leko kedaki classe yakana na ndako. Sana no misala ndako mwasi ya bongi ko sala misala ndako ko yekola ko ozwa mayele. Yo ko kende église ti bana tongo tipo quoi. En tout cas, nzambe wana na sepeli na yete. Maman, izala te ou se planète kwani. Nakende a classe na okende pe prière mabeza wapi. Un message déjà qu'on a son a quitté à 2 jours que tout le monde a saint de sa bengo ser na moniote yo linga raté li pamboli maman. Programme ya ata na ndako église ezali motema na yo to sambele ata na ndako sambele nzamba ko yo. biloko mosusu ezalaka na kati ya famille baza na baproblème na bango ndeko na biso na mosa koyo koboya teke okilo na ye aya na kati église soki azoboya eza na ntina yo kolinga kotelemela yango te koma kaka ya yo problème spiritualité yango ya yo basalaka ndenge wana te ndeko nanga doze baentraînement na yo so mwa esika bovandi ebele omoni makambo mosu ezoleka makambo mosu batalaka na miso yo pete silence mpe elobaka likambo teli yo te ndako ya libala na yo te olika kokota yango yo boza na libala te ezalaki kokota te nazokota kati ya libala na bango te mais eloko ezokamwisanga beaucoup plus ezali koboyama bokili oni aya na église mpo ya kozwa lobiko
nani bato bazota pasi par là bazoya kozwa lobiko na église bongo mama ya saint destin vraiment a souffrir na pasi bongo na lokolo yango kaka na kamwa te en tout cas yango nalobaki kaka so amona bema balimbisanga olimbisa aza nango mabe te me nde dozaka baentraînement esika moli bato baza ebele na makambo eza yango te dozaka Mama boka. Asali bala. na mbio boni Malamu. yonde na lokola ko soki na tongeli yo na pesi yo batela elamo ya mbula nini lisusu Mama. Bakata yango yoti. bakata yango Azate. azaki abimaki oyo eza journée ya prière ya bapapa ya intercession abimaki ntongo makasi na sur kala mingi te akoya mpo baheure naliaka yango Nga nazali na bacourse moko na bana kosala. Mais lokola nakomi pembeni na yo ngabi nakoleka boye te ifo nakoba ya Karine mpo toza na masolo moko biso mbadi ya bamama ti. Karine, oza mama libota. Mama moto asangisaka libota. Soki mobali apeli ya mati moto nani akoboma moto wana ezali mama. Ata kobala na kata ndako so batomboki moto akoboma moto wana ezali mama. Na nsima nango nde papa ye. Kasi makambo eza koleka na kata ndako na yo eza normal te. Olingi pesa bata balabala baya koloba ko ota alingi ndeko na ye te. Kaka mpona losambo ya solo wana ti mama eza kitoko te eza propre te. soki problème eza te wana mpe na kosi likambo ezali me tala toza na kati ya ndako bien sûr naza mama mpe nazojoue role na ngai yo moko oyebinisaka na ndenge azala motema moto likambo mpenza en réalité eza na ndako mpo amoni ke mbo aye kovanda awa mbo azokommunue na biso te omoi na kati ya lingomba nde bateyaka biso basengaka soki ozosambela ifo papa mama na bana na bandeko nyonso libota lima bozala na église moko kasi ye lokola alingi kokommunue na biso te eloko ezosala nsaka ya mpasi yango moni ere nyonso to matata me ngai nayebisi nsakela eza nango likambo ya ton po tikela ton na ton olie ya kobrusque mbo azali jeune et puis asi akoli tokoki kooblige ye te malembe ndenge azomona biso tozokende kobondela ati ye mpe akoya kaka kochange oyebi te ke losambo bapekisa yango moto te na malembe lokola bino bolingi kaka losambela epa na bino malembe bokozwa ye me bozala na kimia naboyi te mama na ngai naboyi te nayebi ke moke kaka ndenge nzambe akobongisa kaka eza kaka likambo ya kokitisa motema nde nazoyebisa nsakala akitisaka motema totalaka nde nzambe azobongisa namoni mpe tobandika na masolo tolobi nasengi yo ata natuni yo te elongi okomela nde azomela nanga mai nayebi te ndako eza ya ye frigo eza wana mpona buna okende opona okomela epesaka mai ozomela wana apesaka mai okesala bazoba soki nini baréchauffement soki climatique ezosenga komela mai bamoya mikolo eza makasi. À votre santé. Merci. Oh, papa. Boni. Mapendo. Oh. Papa, ye azane mopaya. Boni. Ngana ndaku bana baza kubela. Anguna lubina lekanano paya tantini. Nazo mapambule. Anguna yo pambule ngame. Amono zane mpaya na yao. Ziana pambula okasi comme ça oui. Yo kukenda sikoli te. Yakana. Oyo na ilaki oite. Ikoki pete. Mama. Papa zwa kasi ya yo kama zwa kendo pambola mutu mususu. Omundi pia kena sana mukolo. Sikoyo nazunga mukolo. Lubana na papa kende kaka lika mukolo ezali te kende mpesi uno tokobengana. Ngana ndako nzambe na zana chanji tena keka. Papa kende malamu, Mwana bika
Mavuka papa bidi papa na tosambela naye azaka mutungisi soka tamboya lekisi mwango komuna ye wana aye kotala nga na diacre asala kabu tosi toumene quand même na kati ya lingomba mutungisi ezala naye nayeba te soki eza kokola soki nini Solo? Umunene bujena. Olo kuluna na muna ngala kapento te. Como? Pata munene. Nanwa. Nebi makula bato pasha na pento ka nebi. Muna na muna ngote. Wapi? Nazotuna mbogo jake akati corona mona ke wapi mutango mutazaiwa. Uzobima. Nazobima kama bokoni ngoba binatofuna ute. Oyo azalaki nani moto yake akati ntakula. Papa, mtu azalaki awa diacre obote ko pambola dimanche passé. Oya. Wakache. Bomo ya ko banda ipambolika na kata ntakula ngai. Ojombe. Iye motapamba mika kasika bongo ajo na kata ndako nanga. Même dès lipambo le vimba bongo 10 consistant bongo. Ojo aina nini? Aina 10 vimba. 10 mosolo. Na bino jongse 10 wa. Kasi azalaki awati. Fa ko la na moni ndo zotala nenga zoleka. Ko la mkotuna ye. Yo monaki na jota. Monaki yo. Yo kasi ko acha kachande ero nini? Alongolo bana alongo be 10 minutes tum sa ona tira pasala ngote nakata ni ngomba na ngai. Asumuki abimi banda d'autre. Abimi banda d'autre. Dime ba pesa kana ni ngomba. Dime tira kwa ni ngomba tira kaja pa mandala ndaka moto. Mapendo papa. Mapendo nzete mapendo ali. C'est dessin. Papa, Zenate, na sambela na église na bino te mapendo ni yo pesaka. Hein? Na pesi yo place ovanda te yo ovanda ndeni. En plus ozolongoli likolo sapato na ndenge ni. Ngai na uti kusekana ba problem ilekinga mingi ya famille. Na yawa nazo mapambo yikumi kugangila ngadi susu. Ba problem ya famille no etalinga ite papa. Hein? Ngana kuza problem. Hein? Bongo sikoyo na kuza mapambo jiwa. Awa te. Pambula ngana kende na ngai.
esi nayebisa yo nga nasambela na église na bino te eza problème te ezala napesa yo sakomba loso esi nayebisa yo ere nyonso to koyaka awa te mobali na nga boya makambo o Mapendo. Papa, ba problème ni ngolukela ngai. Omoni mobali nanga azalaka champion. Yani? Aza boxer, telema kende. Oyebi yango? Muchabi botu. Paul, azalaka pe boxer. Kasi na mateya bongwana akayepena kuteya yawo. Bonglela kota moni doctrine te. Nanda kuna ye moko yozolo bani makamba doctrine. Na bandi yozoyeba makambo zolo bate telema kende papa. Telema kende. Ngana ibaga te. Maman, qui vient s'aimer les chibaou et les chibini dans ma maison. Papa modeli wana papa. Tika. Oyo memangam. Songa na ndako papa. Fomela tango sana nga fomela ezaka bien moni ngomba kosanga pe lingomba te faut sambela kulingomba faut toujours yaka obike sende sena zaneria donc ba action nyonso église wana manga mna pesa oh badima minene ba action ya minene zo sa l'église wana ah bon ya biso wa solo asala ke lokote c'est moi mais ko le bakasa le lokote c'est trop dit ya za saint de saint yo ozana donno ya financement izama beti même prophétie pe loko eloko mokote c'est moi qui te dis eloko te ngale je bisuti zalo kondima ça au moins vivre tu église wana zo marcher c'est ba donna ngai ba dimna nga mamutunga na usalango c'est vrai oh c'est toujours na mamla biso nena lobi wana beauté faut ça la beauté wana nena ebelio ko changer ma foute faut ça la bongo et puis fidélité nena biso très fidèle au gauche toi tramo que c'est bien na boyi na ngati moni nyonso yo loba eza mabete oyo bimisa monoko ne euta mpenza ya motema eza bongo mpo ngai na faire ya bolingo nalingaka baventure te mpo na okota mfana même prison mais oui na okota nyonso olingi okota prison ngai mpe na biso abetaka mongo mabe pardon na oba comprendre nada telema université yango oyo maman diacre biso na église mama pardu tikosa bon mama na diacre église nakende oyebisa se soko se na bino wana se na bino meyo se ayebi nabatako bo diaka ekosala nini awo église yenda yaka na yo ozongaka ndako noki te likolo na ye papa naza responsable yo nde okibisaka mwana nanga classe faut pas dire ça maman naza responsable responsabilité na yo etali ngai te tokei mama pardon on n'y va pas question de pardon. Mapendo bulongo lang. Mapendo yangi memingani siko. Pasi zake. Pasi wapi? Awa na paja. Na mipanzi?
bongo ozokoni omela bakisi ndakumela lakini osinamba nobadi bi phambi zakusimba te papa bidibidi ye mama wana mondimi yango ayaka mbala liboso kaka ya na eglize mpe akenda na ye libela eloko nini okende koluka na ndako na ye ti okóma boye vraiment makambulekaki mingi maproblème mafamille namoni vyo mpona kenda koluka mama wana pambulanga oyo munene ayenge kutana na idingo tala mulai likofi pa kikhala nakekubaba makuna yaya soki butala fima shalilo bokisele na ibite sokwatiaki dibende bedibaya na ibite yaya mwana mobali akosa biloko aboye te ye aza mobeti bibotu ayebi mibeko na bango ndenge nini ezalaka mobeti bibotu akoki kobeta motu pambapamba te akoki kobeta mwasi na ye te bana na ye te ata likambo yango eleki ndenge nini akoki kobeta motu te likambo ngo na kosukisa ngo wana te na kolandisa ye azolata te mazopesa bato baapeli na ye mokonzi osala mituka ebele onyonso baladio na nsima bapieton kolongolaka ata mibale oyo etika nango na 18 opesa baninga oyo eza bolingo te me biso na mapendo ntango kaka milulu ezosila mituka eza wana bana nzambe motolo motolo na esika na ye me likolo esileli te mama na ngai mama malembe Oh maman ba scène de ça. A chanter maman. Maman. Maman c'est beau. C'est kako. Ça me passe. Oui, ils ont maladie mo spirituelle maman so. Oh, ils ont maladie mo limoti. Ils ont mo ndenge ça été. Baeputango mpe banene okoka okana kompo ete komi lisusu boye nde kasi ekoma boye te balobi oyo eza susu makambo akozika te komi mbasu te ebongi malamu toya nene église na mapendo saint de saint abondela mpona ya kozwa guérison mama nalobi mbala bo soki saint de saint aza na retraite badiakre mosusu bazali babondela mpona ye mama naboyi nanga te batiakre babondela omoni oyo nde ezosala boye eza kaka mbasu te yango tookatisa bato likolo nga namoni yango ekomi lokwa ulcère de bourili oyo aswa si malade oyo ozolobaki soki malade yango eza spirituel bakosonya mpe na minganga te na médecine moderne koma osonya yango mais ye moko alobi bi akendaki na hôpital azwi guérison te yo moko ozwa mama kende na ye tie pa ya monganga basala mampe examen nyonso okipe yango malamu malamu ekosila nango bisa nazwa mbongo napesa yo mpona lelo okende ndako ngai mona olandela likolo olobi na ntongo na oya ozwa otokende zela kasi nalukela mama keke bana na nga nde bomoninga mama na bino pasi naokoka kolala te surtout na butu mama atuka mpo na nga oyo eza peyaka maladie spirituelle mama zwa nini tokati no likambo te tokani atekelaki kozwa mbongo lobi tokende na hôpital mangoso elimbisanga so omoni alobi mabe pardon elimbisanga mama na église tokutaki kaka na église masuke na église kaka malamu oliki mama sozala bilobaloba mpenza ko lere oyo bando okendaki ntongo na classe mama après classe nakende église te lere oyo priere kaka ozalaki oyebisaki nga okoleka église mama akendeki église pa saint de saint likonzi na moto saint de saint likonzi na moto nde olobi oyo nzambe akiti na se ye ndako moto kobenga nzambe nani lere okendaki classe yaka nanu na ndako sala nanu misala ya ndako mwasi abongi kosala misala ya ndako koyekola ko ozwa mayele yo kokende na église te banda ntongo te pokwa en tout cas nzambe wana nasepeli na ye te mama ezala te osepela neti pwani nakende a classe na okende mpe priere mabe eza wapi na message deja kuna so nake te ata 2 jours oke tomona saint de sa abengi osere namoni yo te yo linga arate lipamboli mama programme eyaka ata na ndako
église ezali motema na yo tosambeli ata na ndako osambeli nzambe akoyoka biloko mosusu ezalaka na kati ya famille baza na baproblème na bango ndeko na biso wana mwasi akoki koboya teke okilo na ye aya na kati ya église soki azoboya eza na ntina yo okolinga kotelemelanga te koma kaka ya yo problème spiritualité ngo ya yo basalaka ndenge wana te ndeko nanga doze baentraînement na yo so mwa esika bovandi ebele ngoni makambo mosu ezoleka makambo mosu batalaka na miso yo pete silence mpe elobaka likambo teli yo te ndako ya libala na yo te olikaka kokota yango yo mpo oza na libala te ezalaki kokota te nazokota na kati ya libala na bango te mais eloko ezokaunisanga beaucoup plus ezali koboyama bokiloni aya na église mpo ya kozwa lobiko ezangi bato bazota pasi parla bazoya kozwa lobiko na église bongo mama ya saint destin vraiment asouffrir na pasi bongo na lokolo ngo yango kaka na kamwa te en tout cas yango nalobaki kaka so amoya bana balimbisanga na regretaki olimbisa eza nango mabe te me nde dozaka baentraînement esika moli bato baza ebele na makambo eza yango te dozaka Mama bana. Mama boka. Esa libala. Na yempio. Boni. Malamu. Yone na lobola ko soki na tongeli yo. Na face yo batela ela mo ya mbula dini susu mama. Bakata ya ngolo. Bakata ya ngolo. Azate. Azate bimaki. Le journée à prière ya papa intercession. Abima ki tombe makasi na sur kalami itakoya. Pour ba na liaka ya ngolo. Ngala zalina ba course moko na bana kosala mais lokola komi na komi pembe na yonga yokolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso mobebisa nzoto pambapamba okomi lokola Papa Mbote? Mbote mama. Meteni oyo okoki koyeba église moko boye eza na kombo ya kombango pe lisusu nzambe Mapendo please. Mapendo please. Mama. Na veni oyo l'église soki 7 awa. Asima nango kuna ya piso 13. So talia so monite bongo tana baba okoni na liboso kuna merci papa nakena natala soki na komona tamu mama mafembele bon mwana ngai nalembi ndako namoni makolo ndenge ezotungisa ngai ape na ndenge nazikaki wana moyen te mobali no mpe azoya te yango nabi te na ndako akoki ata akoya akosambela mpo na ngai nayoka malamu lokola azoya te tika nakende ata nga moko na église ndenge asambelaka bato mosusu ya maladi babikaka nga mpe nakende asambela mpe likolo na ngai mpe nayoka malamu. Mama obi kotambola ino pamba fo obenga nga te na telefone oza nimero na ngai ti
lelo ni église eza te oyo ntango pambala mpasi boye mama église ezalaki elobi mardi lelo eza réunion ya badiacre eza ya baprophète donc bato kaka ya biro ya lingomba nga kuna azokee kotikela dossier moko naokota te naopesa eka na libanda mabondeli ekipaka na yango te ata aza na réunion nga navandi pembeni naza kozela soki asisi réunion na badiacre na ye wana akoya kaka kosambela mpo na nga mpo nayoka malamu badiacre wana oyo ye azokamba aza na bango na réunion kuna bakoki koyeba nga mama naboti ye te ata bato ya lingomba bakoki koyeba nga mama na ye te ma eza malamu bayeba ngai mpo ntango bayebi ngai ntango mosusu mpe nsima mwana ngai na bandimi ya lingomba nakopambolama na nsima ya mwana na ngai bano mabe pamba bato bakanisaki na so boye okende eglize eza ya mwana yo ndenge obi bayebwa ata bato no mpe bayebi yo kasi lelo nde eglize eza te ezalaka mardi eleka elobi lelo toya mercredi mardi prochain ngai na oya kozwa yo tokende mais lelo eza te bakoti yo te nga mpe na okota na nga te nde na uta oyebisa ona otika ka duse vela na ona benga ye moko oui saint dessin nala otika yo dossier ona komi na nga pene mais mama toza na mama awa nakutani na nzela azolinga ye église na likolo na mpasi toza na ye awa ye ozwa ye pesa allo esika mpe toali ya mopepe makasi yo koloba bongo ye alobi na nga mokolo ya mibale yo baloli su mokolo kona mibale wana nga soki namoni ye te nga moko nakoya basi balakisi nga nzela nakoya nga moko apesa nga nayoki nazozwa okoleka na ndako malamu zala na pesa oye ma kamata ye alobi pesa $100 wana eza na sakoshi wana opesa ngai pesaka Mapendo. Yo sikoya yango jilisa ngai nganze munakwe mujilisa yo mokonzi limbisa mpona yango ngasa bandaki okanisa kolo mama yaka na vino abaki bosalaka boye mpona kokanisa ngai yaka nango diakre mpe akanisa kolo Bonjour. Merci. Akamati ken. Atomboli yango. Kamata ni bomele yango bino basusu. Bosala kaboye pona kokanisa ngai. Mokile jelenki yezo asikote. Jak. Likamponga bengelo awa. Lingombe monene. Bato basa tondi cheme bongo sika lingombe yaka monene ngunga ana nde jambula luka kokoto akuluka bato ndenge na ndenge po baluka bapanza lingombe bongo na ngite yo ko je diak premier diak tota nanu ndenge kani tukoko saate lingombe ningala te merci CDC yoza mokonzi na biso ndengo lobi ngana moni na lingomba na biso bato bakomi ebele mais on a remarqué ezali ba jeune fille na ba jeune garçon nde batondi na kati ya lingomba boni obandi mpe na ba jeune fille obandi na ba garçon to obandi mpe na ba fille yango wana esengeli biso badiacre to encadre bango malamu tosala ba réunion na bango mpona kolakisa bango doctrine na biso ndenge ezali doctrine na biso ezali bolingo nzambe alingaki mokili mingi abombi mwana na ye te akamati mwana na ye alikinda be moko apesi ye na mokili bongo biso mpe na mapendo lokwa totie na bolingo totie na eloko ya kobombela moto te omoni ndeko na mpasi salisa ye otie na biloko mibale pesa ndeko moko yango wana doctrine esengeli bato bazala be nango CDC
constant nga nasali na lingomba na biso nazomona bana mibali kaka kolanda bana basi kotala bana basi kobima nzela moko solo awi wana nde esenge tokeba tokeba po soki moto abangi nzambe te akeli fio bobangi nzambe nde je bande na mayele eloko nga azosenga yo bona kosengo te nayebi toje moto na nzambe tiaka bongo okeba na baminere minere minere po minere so bakangi yo na minere oyebi mbula yango ezajaka bona boko mbula bone 15 wana yango soki moto aje minere keba na ye pete esango malamu akola ayeba liloba na nzambe moto kola ngai bakanga lelo na parke batinga na camion makala est-ce que même na kimbondo bandali kimbondo na kokoma okoma kimbondo te mais okufa na kati na okufa na kati ngana banga makambo mafuta ebandaka na moto ya moto na nzambe ekiti na mandefu ti na she ya solo bolanda ndakisa na ngai nga asenga kolo abete nga na aveuglement aboma nga miso na monoko esubasi te mpe nzambe asala nga ngolu wana na monoko esubasi te bolanda ngai mokili ejelengi yezo asika te mapendo mpona kolo en tout cas bamama ka nde toutai koloba wana na dimanche talaka dimanche l'église ndenge ezalaka bato ebele moye tosola yango bien te yango nasepelaki tokutana en tout cas lokola mama trésorière aza wana nayebi te ndenge tokoki kobakisa baide entre biso mpona koketala baorphelin tobayisu banani na homme de vieillard na prison baorphelin na orphelinat mponga nalingi vraiment mapendo etika sango ke bamama nyonso alingoma baleka me mapendo non toloba kaka na ville province ya Kinshasa awa mpe na ekolo na biso eza na lingomba moko ya bana na nzambe eleki mapendo mapendo na likambo etali kosunga ayebi kosunga ma yango naloba toujours lingomba mosusu yo oteyi bato opesi ye prophétie motiki ye bongo akolia prophétie akonosala eloko te omoni moto azala bilamba ebele boye misusu okutala bana wapi ye nazotuna ojakela lokolo namonaki wapi moto yango moto azalaki wa ozobima nazobima ngama bokolo ngo babi nazotuna yo te oyo azalaki ya nani moto ayakelaka te ndako na ngai papa moto azalaki awa diacre oyo boutaki kopambola dimanche passé oya oya akatie bongo yaya kobanda lipamboli kaka na kati ya ndako na ngai ozombai ye moto apambami kaka sika bongo ajo na kati ya ndako na ngai mdela lipamboli evimba bongo 10 consistant bongo ozo aye na nini aye na 10 evimba 10 mosolo na bino ozongisa 10 wana kasi azalaki awa ti faya kola namoni yo nde ozotala ndenge azoleka kola mokotuna ye yo omonaki nga azotala
yoka soka chakachande eloko nini alongolo bana longo pe 10 minutes tum sa ona tira pasala ngote nakata ni ngomba na ngai asumuki abimi banda d'autre abimi banda d'autre dime ba pesa kana ni ngomba dime tira kwa ni ngomba tira kaja pa mandala ndaka moto mapendo papa mapendo tete mapendo ani c'est dessin Papa, Zenate, na sambela na église na bino te mapendo ni yo pesa kai. Hein? Na plus place au vendre te yo vendre ndeni. En plus ozolongoli likola sapato na ndengeni. Ngai na uti kusekana ba problem ile kinga mingi ya family. Na yawa nazo mapambo yukumi kugangira ngadi susu. Ba problème ma famille no etani ngai te papa. Hein? Ngala kuza problème. Hein? Bangu sikoyo na kuza mapambo liwa. Awa te. Pambula ngana kende na ngai. Esi na ebisa yo ngana sambela na église na bino te. Eza problème te za na pesa osa komba loso. Hein? Esi na ebisa o ernion surtout koyaka awa te mobali na nga boya makambo o. Mapendo. Papa, ba problème ni ngolo kila ngai. Omoni mobali nanga azalaka champion. Yani Aza boxer, telema kende. Oyebi yango? Mucha bibotu. Paul azalaka pe boxer. Kasi na mateya bongwana ka yepena kuteya yawo. Bonglela kota moni doctrine te. Nanda kuna yemo ko yosolo bani makamba doctrine. Na bandi yoso eba makambo zolo bate telema kende papa. Telema kende. Ngana ibaga te. Maman, qui vient semer les chibaou et les chibini dans ma maison. Papa muda modeli wana papa. Tika. Oyo memangam. Songa la ndako papa. nakoleka boye te fona koba ya Karine po tozala masolo moko biso mbali ya bamama ti Karine oza mama libota mama moto asangisaka libota soki mobali apeli ya mati moto nani akoboma moto wana ezali mama ata kobala na kati ya ndako so batomboki moto akoboma moto wana ezali mama na nsima nango nde papa ye kasi makambo eza koleka na kati ya ndako na yo eza normal te olingi mpenza bato ya balabala baya kolobaka ota alingi ndeko na ye te kaka mpo na losambo ya solo wana ti mama eza kitoko te mpe eza propre te soki problème eza te wana mpe na kosi likambo ezali me tala toza na kati ya ndako bien sûr naza mama mpe nazojoue role na ngai yo moko oyebinisaka na ndenge azala motema moto likambo mpenza en réalité eza na ndako mpo amoni ke mbo aye kovanda awa mbo azokommunio na biso te oboyi na kati ya lingomba nde bateyaka biso basengaka soki ozosambela ifo papa mama na bana na bandeko nyonso libotolema bozala na église moko kasi ye lokola alingi kokommunio na biso te eloko ezosala nsaka ya mpasi yango moni ere nyonso to matata me ngai nayebisi nsaka eza nango likambo ya ton totikela ton na ton olie ya kobruske mbo azali jeune epuis asi akoli tokoki kooblige ye te malembe ndenge azomona biso tozokende kobondela ti ye mpe akoyaka kochange oyebi teke losambo bapekisa yango moto te na malembe lokola bino bolingi kaka losambela epa na bino malembe bokozwa ye mi bozala na kimia naboyi te mama na ngai naboyi te nayebi ke moke kaka
ndenge nzambe akobongisa kaka eza kaka likambo ya kokitisa motema nde nazoyebisa nzakala akitisa kaka motema totalaka nde nzambe azobongisa namoni mpe tobandika na masolo tolobi nasengi yo ata natuni yo te eloni okomela nga azobela nanga mai nayebi te ndako eza ya ye frigo eza wana mpona buna okende opona okomela epesaka mai ozomela wana apesaka mai bazoba soki nini baréchauffement soki climatique bamoya ya mikolo eza makasi. À votre santé. Merci. Oh, papa. Boni. Mapendo. Oh. Papa, ye azane mupaya. Boni. Ngana ndakubana bazakubela. Anguna lubina lekanano paya tantini. Nazo mapambule. Anguna yo pambule ngame. Amono zane mpaya na yao. Ziana pambula okasi comme ça. Yo kukenda sikoli ke. Yakana. Oyo na ilaki oite. Ikoki pete. Mama. Papa zua kasi ya yo kama zua kendo pambola mtu msusu. Umundi pia kena sana mkono. Sikoyo nazunga mkono. Lubana na papa kende kaka lika mkolo ezalite kende mpesi una mtoko bengana. Ngana ndakwa nzambe na zana shanji tena keka. Papa kende malamu, Mwana pika, Mabuka papa bidi. Papa na tosambela naye. Azaka mutungisi. Soka tamboya lekisi mwango komuna ye wana. Aye kotanga na diakre. Asala kabu. Tosto umene quand même na kati ya lingoma. Mutungisi za naye na yeba te soka za kokola. Soki nini. Solo. Munene bujena. Oro kulona na muna ngala kapento te. Como? Pato munene. Nanwa. Nebi makula bato pasha na pento ka nebi. Ona na muna ngote.